azalaki parmi batu oyo basalaki SOS pour kosenga na bakongolais nyonso ba se mobiliser kokanisa bandeko oyo bazali victime ya inondation ya fleuve Congo. Yenani ezali bongo le représentant légal ya église Ilobana Nzambe sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique. Aye kotala lolenge nini batu bazali kokitisa badona bango awa na fondation Malua pote mbela na epele kaki mosala alinga eba ezosala mandenge nini na système liso likola liso sa grandeur prophète Konde Polo Dominique ayambamaki na président ya fondation Malua maître Malua Billy Cléophas apesaki ye ba détail ya ba don ndenge zokoya akotaki ye moko na kati entrepôt amoni biloko yango pe sa grandeur prophète Konde Polo Dominique asengaki na Nzambe atouché mitema ya ba congolais pote badon wana eya na esengo esepelisa pe ba o bakozwa yango. Mosali na Nzambe abimisaki mapamboli likolo ya bae o nyonso bakaniseli bandeko wana sima na yango azwi nzela azongi ko continuer misala na ye. Sepela na bazali kosepela kasi yeba ke vie ezaka kamoko il faut koyeba pe kolela na bazali kolela. Après initiative oyo ezwaki président ya fondation Malua maître Billy Malua Cléophas yako assister ba compatriotes oyo bazali victime ya ba inondation awa na République démocratique du Congo na ordre ya idée onande bakondia mboka pe ba population so baza mobiliser pona tina ya komema lisungi na nzela ya fondation Malua na likanisi ya kopesa maboko pona kosunga bandeko na biso o baza victime ya ba inondation. Limela ngai après appel wana o ezali ko lancer fondation Malua télévision période o nyoso pona tina na yango nde gouvernorat à ville à Kinshasa et dépêchaki chef ya division urbain ya solidarité pe action humanitaire à ville à Kinshasa monsieur Jean-Pierre Kalala bakisela ye lisu ya Gentini Ngobila oyo ayaki na fondation Malua télévision pona kokumbela masolo ya soutien au fondation Malua a lancé na faveur ya ba sinistré elekaki malamu na maloba na ye après ko visiter entrepôt esika wapi ba biloko ezali koya bipai na bipai pona likanisi ya kosunga bandeko na biso ba sinistré ye pe azangaki maloba te émotionné pona l'initiative oyo etikaki indifférente alobaki boye particulièrement les Quinois et Quinoises et tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie, de voir cette situation qui nous préoccupe au plus haut point. Parce que, vous savez, le gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé de main de maître par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, n'a pas croisé les bras. Il a envoyé ses agents, ils sont partout pour vérifier la situation et il est déjà informé de toute la situation. Après kobeta mbela na poursuite ya initiative oyo kino bandeko na biso ba retrouver kimia ndenge kaka elobaka fondation Malua n'a le droit d'être erré seul sur la terre nde tindaki ye ayeba na ko remercier initiateur ya projet oyo ezali na tina ya kosunga bana mboka. Je lance l'appel à tout le monde, tous les Quinois, de ne pas fermer leurs bras parce que même les Saintes Écritures nous disent qu'il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Vous avez votre couverture, vous avez une paire de chaussures, vous avez des casseroles, vous avez même nos amis qui sont les dépositaires de dépôts pharmaceutiques. Vous avez quelques cartons de comprimés, venez déposer à la fondation Malua parce que cette fondation, il travaille en collaboration avec la division urbaine des actions humanitaires pour venir en aide à nos compatriotes qui sont victimes des inondations dans la ville de Kinshasa. Nanga Monaye, président fondateur ya fondation Malua maître Billy Malua Cléophas, yepe azangaki malobate ya ko remercier pe akosenga encore une fois na bana mboka nyoso baye bana komema badona bango pona lisungi ya bandeko na biso oyo bazalaki frappé na inondation. Ezali likambo ya fondation Malua ye mokote. Tolobaka ngo mikolo nyonso. Likama ebetaki Congo mobimba. Eza likambo lisusu ya gouvernement national te ni gouvernement provincial te. Tolongwa er moko na niveau na akulukaka kolati saka kaka bango makambo nyonso comme si bango kaka nde mutu me gouvernement pe ape makati.
biso nyonso tozali oyo aza na lipapa oyo aza na sani oyo aza na kopo oyo aza na kamwa matela ata moke oyo aza na mwa dra oyo aza na mwa moustiquaire oyo aza na mwa kisi ya ngungi. Les portes sont ouvertes. Ndimela ngai mabele ya malamu ya kobwaka mbuma yango oyo mpona kozela lobi ebota ndenge kaka nzambe alobaka qui prête au pauvre prête à Dieu ezali na likanisi oyo nde maître Bili Maluwa Cléophas azwi elongo na fondation Maluwa mpona koassiste basinistre. Ndimela ngai soki omemi ya yo pe libonza ekozala nde lolenge ya kosunga bandeko oyo bazali na pasi ezalaka nde boye po ete na mabele oyo nul n'a le droit d'être erré seul. Lobi na bengaki leki na ngai ya mwasi na Londres sika zalaki tosolaki na ye nde ayebisanga bon leka na Jean soki na kozwa mwa quelque chose. Après 30 minutes ya kobenga lobi natali émission moko epesi nga pasi namoni balakisi ba papa moko bazo souffrir bakota mai nde kende ozwa quelque chose pona kopesa yango 5 pesa maputa nde nazwaki mbongo wana nasombi ba pièce maputa oyo 6 pièces mobimba nde omoni yango na kotika yango awa na kati ya fondation Maluwa quartier nde ayebisanga tavuka ke natali bango ndenge bazo souffrir na si ya mai kuna na papa moko azobela nde esalaki ngai penza pasi mingi nde somba maputa okende comme ça okende kotikela bango kuna nde nasombi maputa nde omoni kotika yango awa ndenge nazana koloba boye en tout cas nzambe apesa biso kaka ba congolais mutema ya mawa na batu baza pe libanda ya mboka bazala pe na mutema mawa lolenge ndeko nanga akanisi bandeko na biso awa na Congo Kinshasa na ye komona penza nde na komi sur le terrain ndenge bayambeli ngai bamituna bazotuna nga na ba placement ndenge ezali namoni penza ke so ezala bandeko mosusu baza pe na lisungi en tout cas botika bango te bobakisa lisusu koleka même oyo kutu biso topesi nzambe pe apambola ndeko na nga mwasi oyo azoki likanisi wana ayebisa pe bandeko ne place baza kuna en tout cas eza penza réalité akomona pe image na nga akomona pe ne bakotindele mamu nyonso ndenge eleki malamu. Papa, bazalaki na kati 25 personnes. Mutu moko ngane to moni atango baketi no kitale na chauffeur akukani makolo. Nani pen e uzi na sens unique et tout speaker na sens na kite kipole. E uzi kipole meni basi kweke de carton 1. Then e uzi na NB ya kuna e tout speaker. Je bas bakufi bakatani mitu, ba papa ba okele misala bakufi. Donc mutu moko ta bikika mama moko kete kama tembele ta biki. To sengi na mokonda moko abeta sete na place wana. Ata la place wana belele kana moi te to la posa vraiment que basi na minute papa baba no ke misala bakufi ba mama kuna na ndaku bato yeba te ba ya ko benga ka kubana bakufi bana batika lesa kitoko. Bon, normalement, ils ont dit des responsabilités. D'abord, il y a part de l'État. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui vont dire, oui, 7 heures, on va transport, 3000 fois 2500. Ceux qui ont 10 heures à 11 heures, on va 6500. Et comme on a pas, donc, même fois 3. Parce que suivi est de 2. Les agents, il y a l'État, le transport. On peut baser la base parce qu'ils sont là pour contrôler. Mais bango baza la barre, baza ça a zinga. Pour la bango, ils sont qui hausse les prix, ils sont comme ça la ligne, au kanga va chauffeur, au kanga va receveur. Bango non, il suffit qu'on va payer 1000 francs. Sauf que ici, tu n'as arrêté de faire taxi bis na boulevard du 30 jours la galerie présidentielle voilà. Au comment la batanda on a taxi tous les taxis, au comment là 5000 francs là-bas pourquoi? Mais ils sont là, il suffit qu'à hier, va finir 1000 francs.
atelemi na ye oyo wana mpe mosusu aya 1000 francs donc matisa na yo prix ndenge oliki. Tout ça est un problème de désordre, mal gouvernance. Parce que tu as un ministère de transport, tu as un gouvernorat, il y a ville, et tu as un prix exact. Ce carburant matin est à 250 francs ou 300 francs. Mais le conducteur a 500 francs par personne. Au litre, il y a 4-5 personnes. Les alliés ont 250 francs, il y a plus. Il y a 500 francs par personne ou 1000 francs à vacciner tout le monde. Donc on a un problème de transport, on a un problème. Il se débrouiller, il faut qu'il n'y a pas un ordre vraiment donné, respecté. Donc les alliés, gouvernance, la ville est restée une ville. Chacun peut faire ce qu'il veut. Nous sommes transportés. Nous allons les carburants. Nous avons les premières 1000 francs. Nous avons 1000 francs. Bon, transport, on a évité 207, tout soit disant, Yas, Tonin. Bon, na biso taxi ezaka 1000 francs. Na biso na oyo jamais eloko na po l'état na biso aibika prix oyo ezalaka 1000 francs. Na kende beau marché ezaka 1000 francs. Na kende Willery ezaka na 1000 francs. C'est que bangonde batu ya zanu en plus tard na nzela so koti Kabamba Kabinda okomati ya 109 nzela ezate kobanda Phoenix osui Kabinda si comme la 109 nzela ezate mais biso tosala kaka na 1000 francs tozo débrouiller kaka banzela. Bon carburant ezalaki ezomata c'est normal mais na ndeto na soma 10 litres ezalaki na 25 000 parce que 10 litres comme na 32 250. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te. Soki otamboli oko remarquer que banzela bukana oyo ekoma impraticable. Awa tozali na croisement à Sosa Kasavubu plus précisément na Wenza Bayaka. Binomoko botala ndenge nzela ebebi depuis mvula ebetaki mai oyo etonzi awa ekomi kosala pasi mingi na ba chauffeur pona koleka nzela oyo. Botala ndeti mutuka oyo ekati nango moto na katikati ya nzela bakomi komema batu na mukongo po bakatisa bango bamema bango esika mai ezali te. Awa botala ndenge mituka esalaka file ndien nyonso wana po nzela ezali nete kitoko te. Soki mutuka na yo ezali ya matindika komeka na yo na nzela oyo te po okopikwama. Botala ndeti oyo ebimisi milinga po radiateur echauffe lokola esangani na mai milinga ekomi kobima oyo ekomi risque makasi pona ba client. Bon, koto yo eza koto moto comprendre te posi to lobi mingi. To lobi to lembi to mona selo to loba te. O awa e koma libulu mo ezaki no ya muke bokunda te libulu tie mone komi ya munene bo. Donc alors mitu kezangi nzela na biso bata makolo. Na minute donc toi mal à l'aise. Toteka bien te puisque soki mutu ke leka ba maye belé et soya ko bebisa ba biloko na biso ezokota tina ba kesi. Boto mona ki jour wana ba yako bwaka kar ya mabele awo bon na ebite soki bourgmestre mutatinda ki karango soki nani toyebi na biso te. Banda pe ba yako bwaka kar wana esa nango pe eloko moko te ba maye ezaka plein. Bon o elonga eza na bakisake ba konzi ba songa biso benapo parce que so boti kaka boy libulu benezo timu kazo ma libulu bat bazo koya donc yo moso filmer o nasi ozi ba image de bat bazo koya ba mitu kezo kangama même si biso batokoteka boy donc ezo pénaliser biso ma kasi vraiment donc nzelango ba lo ba 0 trou eza wapi bazo lia mbongo to futa bango ba quittance metala ndenge to nyoka ma obimi ndaku okoya na mai libulu mozindo makasi oyebesi kozokota te bapie bamituka kobeba me mai muke kanivo eza te kokire bakanivo eza te donc pasi na mboka oyo
Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila elongo na bourgmestre ya commune ya Ngiringiri, est-ce que bozali komona nzela oyo te modèle ekufi? Boluka solution na lombangu po misala ebanda babongisa nzela po tozali na période ya mvula ya boye kitoko te. Tala ndenge population bakomi konyokwama. Yango wana population balobi bakotindika bino ti bokopela nzela oyo elata elamba esika bango basepela po boye kitoko te. Tandenge tie tandenge salite makasi. Zwami awa na poids lourd, c'est-à-dire na commune ya Limete sika bozali komona ndi melanga mwana mama ba caniveau na ba terrasse ezalaka lisusu bisika kolekisa maite e koma nango bisika kobwaka bosoto tala ba conséquences okokanisa kaka soki toza na saison sèche nde ba salite oyo ekangamaka pe etikaka problème na ba terrasse epai wapi eza mosala ya gouvernement kasi population nanga monaye aza responsable monene po ba habitude ya kobwaka biloko na ba terrasse na sika babwaka ngo na poubelle moko eza approprié et comment nango ko créer ba inondation dimelanga indeti awa mwana mama pona kobwaka biloko na ba caniveau to pe na ba terrasse mai ekoma kopanzana na ba avenue tina ba mapango ya batu pona koluka kaka lolenge kane koki kozwa nzela po ete eketi na destination na yango bato na bato bamemaka basalite ya bapusu kobwaka na terrasse donc moye te so mbule ye caniveau etondi moye mai ekule ya te po ese ezobeba donc moye bato bamarche ezala te epesa pasi makasi. En tout cas mpona bakonzi nazoloba boye mai ezoleka makasi basalite na baterase mai ezokangama bamatiti ezokangama parti ya kozanga kobongisa vraiment basala makasi bakontrole mpo babongisela biso baterase babalabala ebebi mingi na mabulu. Cour de wana ezali respecté te pa ya population yango mai ekomi komizwela nzela na yango to komi ko accuser tant de la fin to pe irresponsabilité à l'état nzokande biso moko pona protection environnement toza censé à protéger ba avenir na biso pona kobwaka biloko na ba terrasse te kasi na ba fulu o esengeli po ete ba terrasse na biso etikala esika e komema kaka mai. Dimelangai soki tokoyebake ba caniveau to pe ba terrasse ezalaka esika kolekisa mai toko éviter ba danger o ezali kokomela biso na 21e siècle oyo ndakisa ba inondation to pe débordement ya mai to yebela po l'état ayaka kaka na sima biso ne muto osufra na ba avenir. Route Mokali na commune ya Kimbantseke na quartier Mokali ezokende na kobeba kaka, c'est-à-dire nzela oyo ebeba nango bandakala kasi ezwa mama na kara epa ya autorité ezoko balisusu kobeba kala te nzela oyo ekoexiste lisusu te awako tozali na ba période ya mvula eko riske makadam nyonso elimwa bino moko botala kote misusu ebukana ekoma nango zelu bawewa na ba chauffeur bakoma kobunda na awa pona koleka esala peke transport ekoma mwa pasi awa population balela kasi bamonaka na bango ata mutu moko te aya kobwakela bango ata zelu ya pamba po nzela ebonga botala ndenge mituka ezoleka na pasi population bazali konyokwama baleli epa ya autorité bayana nukobwaka misu awa na quartier Mokali na route Mokali po bango pe baza na Kinshasa nzela pena eza pasi makasi nzela pena tokufi na nzela izate nzela ikufi nyonso bakonzi mboka batala ko biso nzela babongisa biso nzela tozalaka bien nzela ndo bona babanga nde babwaka boye ezalaki nzela moko signal abwaka mabango yo pona kabine ekende azwaka OVD bakotaka po babwaka mabanga pona nzela mais tozosenga na gouvernement na biso batsa maboko pona nzela oyo surtout pona président république nzela yango toluka bavoa na ye aya asala nzela oyo ti likolo ezele songomo makasi nzela eza te donc tobula tokemba mabipa posa nango eza kaka
bazwa likantika ya bongisa biso kama mukenzela po banza musu babongisi koto biso na babongisi te depuis ngo toponaki ata moko ayaka kotia intervention toka ayaka kokipe te siko tosenga na bakonzi ya likolo ba intervenir batia biso pe ka koto biso na to na kini na mokali na ngambo ya po biso pe toza bato koto oyo. Autorité boyoki ndenge population na bino ezali kosenga lisungi baza pe na besoin bango pe ba vivre na ba norme lokola na ba commune mususu ezate que na ba commune mususu bozali ko bongisa na ba commune mususu bozali ko beta kara basengi na ba député nyonso oyo ba vota baya kolobelela bango moma yango yo bazela kaka na ba élection te po baya kokosa bango na ba bassin po bakoyamba mutu te moma oyo fale basala misala yango yo kasi bango bamonani te population balobi bazali kotalela bazali kojimele. Mag FM s'intéressaki na sujet oyo ya ba couple koluka koyeba na relation soki mobali azalaka partenaire tope azali sponsor epa ya mwasi bino moko boyoka ndenge bakinoa bayebaki na kopesa bavi na oyo etali sujet oyo. Mwasi ba désir ne bandozala accompli na mobali donc aza sponsor te aza mushina tete à mon sungi en cas de problème au sunga parce que za mwasi ne oza être semblable mobali aza musungi po charge mobile azala nango malgré tout atabiso basi tokoko ko meza mobile te nzamba pesa mobile capacité mo boye eleki ka mwasi akoza nango mais ya mobile le kaka po mobile amusuni moko o akolemba ngote akoza tala bana 10 ana kolemba bango te mais mwasi nakoza na bana 5 to 10 mais à chaque fois non le la charge non le la charge non luka mutu mo bifo mobile azala po atiata mo 1 franc po sanga bien. Et ce mobile comme une incapacité et comme Ali solo, to solo là, to créer moi quelque chose et comme ça moi mon qui est pour ma famille. Pour te revendre d'arabe et te banabo. Lien ni ninda qu'il faut fouta, non ça faut fouta. Donc faut qu'on crée quelque chose. Moi si pas qu'on crée à Sungi mobile, pas comme des gens la faiblesse. Soit comme une telle faiblesse. Il faut ngapi na zapeta ya osungae. Biso basi ne to ama ba erreur rebelle. Pour ton moni mobile déjà comme une baisse, impolitesse et makasi. Ce qu'on place wana, il faut vraiment to changer. Pour comme la bas des fois belé surtout sur moi ça zambongo mobala mona na terre to moi mobala on dirait l'autre côté malgré mi bal pe bana ba défaut na bango mais balaka ka ba patron liboso na biso to aka na si to aka ba nisa na bango. En tout cas, bosili koyoka mutu na mutu a réfléchir selon ye ya kopesa makanisi na ye kasi biso Mag FM tokoloba ke na relation mwasi azali aide ya mobali pe azali aide ya mwasi pamba te soki bozali bino mibale bokosunga na bino mibale mutu nyonso koluka amona bolamu ya moninga. Tala tambola na mokilo mona makambo pe mona yo Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo ya cardage na bolimo entre mwasi na mobali po mabala oyo et tona na ba réalité belé na ndinga kusakana te misusu balobi mobali foza na mokolo ya mwasi po risque zake mwasi anu na fa mobali soki enda za mokolo kasi ngo mususu balobi waya bolingo ki para acheter ko kamwa te bolingo fe équiper âge po biso basi tokola anoki nakopesa âge na ngai emso na nyimo na muke yo ko ndima nga bongo me famille bako sepela nga bongo te zo comprendre comme un jike abala ne mama mobimba bo enji on e bando swanga me yo so sepela nga bongo est-ce que bano pekisa bato ba finga nga bongo bolingo eze loko ya deux personnes bayokana soki bayokani ba se mettre d'accord entre mobile na mwasi ekipa âge te soki nzambe alobaki wana mwasi ya vie nanga ata lekinga na âge fona za na ye peut-être ya za na 70% réussite ya vie nga na za na 30% réussite so to sangisi to sali 100% réussite ya vie to ça la vie bien e bolingo za ra sansa bino mbali boyokanga ce boyokani bo progresser bien et la âge to linga moto aza plus qu'inférieur ako peut-être au bela mutu am so ko simba kis mais so lingi moto aza supérieur peut-être ako guido bien pendant un jour aux années au cours là bien c'est ça bon te bolingo ki para nango âge te
mobali azala mokolo bien mwasi azala mokolo soki balingani bolingo na bango bakokendeka liboso makambo ya o azala mwana moke azala mokolo ekipaka nango te. Ah oui, kaka ndenge balobaka l'amour est aveugle veut dire bolingo kipaka te ozala mokolo mwana moke koka to aveugle otanga to otanga te. Il suffit kaka mitema ezala convaincre ko vivre ensemble. Bino moko boyoki 100% information maluwa toujours. Population ya commune ya Kimbantseke, plus précisément na quartier Mokali bazali kolela makasi lolenge biloko ezali ko matatalo oyo ezali kopesa bango pasi moye balia malamu na mabota na bango ezate ndeti awa wenze ezalaka bango musika makasi foko kende na wenze ya Liberté tope na wenze ya Ferbois ezalaka pasi pe musika yango ba créer marché pirate oyo kasi bateki oyo batekaka awa bazali kolela po bazali kokoka ko se retrouver te à cause nanu ya distance oyo bakendaka kosombela biloko ti eya awa soki abeti calcula lukazo mwa bénéfice awa pe ba client ba ko banda kolela moye ba se retrouver ezali te boyo kandenge balelaki mais biso pe fufu dans to koka lisute et comme il faut ça qui moko batu 7 batu 8 ça qui font combien 200 000 francs congolais. Donc bandanga na yebi banda babotanga bana mobutu si lelo nga na boko la bana na mbunga fu bana mwali bositi mwana suka donc na soma na fu na 200 000 te lelo to mo soma saka fu 200 000 saka masango 250 000 kolonga kuna na libongo ya maluku tie koma na awa na mokali awa biso to vana na mokali tie koma na mokali awa ezo koma na 270 000 sike kola masango ngere komi 8 000 siko to kosala ndenge ni to kocha bana place ni kote kezali su malonga te. Dollar de dollar ezalaka na 21 000 18 000 le dollar est comme na 25 000 tozo peut-être oketi wapi na mboko so moi eza gouverneur aluka bakitsa to a dollar parce que makambo nyonso ekomi kaka na dollar ona lumbisi moko ezalaka na 200 lelo mbisi ekomi na 1000 francs imagine mama aza na bana 10 lesa bango ndenge nini biloko emati makasi papa okosomba eloko muta otielelo okomi kosomi mokala oyo na 50 000 okoya koteka msuka ka 55 siko osali nini ata eloko moko te seka tozo baluka ka sika moko okolobo kende kosala ya wenze fundi fa osala ka wenze moko ata soko lia ka wenze ya 5000 ekomi ka wenze ya 15000 nanda kupe moya otonda ezate siko tokokodisa bana oyo ndenge nito tokotangisa bango pe lolenge nini. Awa population azali kaka na besoin alia malamu na yango azali kosenga na ba autorité bayeba ko stabiliser dollar po nyonso oyo ezali kaka lolenge dollar ezali stable te baza na besoin balia kitoko na mabota na bango boyebela.